Abonnez-vous massivement sur Cool Immédiat Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Je pense que Nzamba opambola kadolo. Merci na ba soutien na bino. Elo nazaki na vraiment besoin de ba lelo eza ya wana. Merci na ba soutien na bino. Pas nier que la prière na monde lelo. Donc il y a pas nier que la prière donc Nionso to sala na mokilo zo tourner ka tout autour ya Nzambe. Même na musana na biso. Ça dépend de Nzambe nini oyo mutu na mutu asambelaka déjà likambo etali kosambela likambo etali religion imposaka mutu te. Chacun est libre de sa religion, chacun est libre de croire à qui il veut. Donc mutu na mutu aza libre ya ondimela mutu oyo ya moniki eza bien mpona bina ye. Donc na likambo ya religion déjà imposaka mutu baponelaka mutu religion te. Papa Edouard mutu na mutu aza libre ya kopona religion oyo alingi ndenge yo okwaka papa Simo Kimbangu eza mabe te. Donc mutu te akoki koloba non ndenge yo okwaka na papa Simo Kimbangu eza mabe. Non, eza déjà bien mpona yo omoni ke non papa Simo Kimbangu ye nde Nzambe na yo. Tokoki kon vouloir yo te tolobaki non ozokroire na mutu akoki te to akoki te. Non, c'est bien eza croyance na yo. Likambo etali kosambela etali Nzambe, chacun est libre de faire son choix. Oui, mutu na mutu aza libre ya kopona Nzambe nini oyo ya kosambela. Mutu na mutu aza libre ya kopona donc oyo alingi kosambela Simo Kimbangu wana ezo dépend na mutu aponi ke ngai mpona ngai namoni ke Nzambe oyo nga nakoki kosambela. Kuku grâce feza kuku à toi Nzambe oyo nga naponi kosambela eza papa Simo Kimbangu oyo pa moni nga moi c'est je suis Christ naza chrétien donc oyo amoni naza musulman osambeli ala donc nga naza te mpona koimpose mutu Nzambe nini akoki kosambela. Je vais juste vous dire que tosambela Nzambe oyo amoni selon religion na yo kotia nyonso ezoleka na maboko ya Nzambe. Peu importe religion na mutu asambela Nzambe na ndako mpo makambo eleka na kimia. Biso mpe awa deja tosambela mpona bino eke makambo eleka na kimia parce que j'ai envie de vous voir. Namona ba grâce feza lisusu, namona ba papa namona papa Edouard moko, namona papa leader papa Claude Kimia. Carlos oui nana besoin mona yo Carlos après makambo nyonso oyo. Oui, j'habite seul, grâce, j'habite seul. Son copain nanga azate nazalanga moko. J'habite seul. C'est pas grave du tout. Je fais un effort, mais c'est un peu bizarre à cause de yo mais oui, nana besoin mon grâce ya komba la ngai après corona oyo, namona ba Carlos Mauka, namona ba adorateur nanga Daniel Céleste, donc namona bino nyonso. Biso te tozwa de courage ya kosambela lisusu pour un jour tolamuka po tokutaka na ba bonne nouvelle. Voilà, donc pour ba mauvaise nouvelle et s'arrêter. Donc il faut to sambela au lieu ya se focaliser sur ba mauvaise nouvelle et qui peut affaiblir kontima na yo mais to mitia vraiment na mabondeli yango nde kosunga biso epesa biso force donc tokoyesa kontima na biso te. Oui, c'est Jésus vraiment grâce. Donc protection malamu eza Yesu grâce komba. Donc mutu akoki kobatela lokwa Nzambe aza te. On peut bien bon se protéger mais so Nzambe abateli te ezaka mawa. D'accord, grâce feza na PV
nakomelango na PV. Merci Trigo Barosa, merci d'apprécier ce que je fais. Eza bino ndi bosara biso tozala donc soki boza te eza mo mobulu mingi po biso to évolue. Nzambe azoprotege biso ekozala vraiment na efete na bavi na biso. Nzambe aza na biso. Oui. Antivirus asolo eza kaka Nzambe. Soki Nzambe aprotege te nyonso tokosala. Non, dis non. La semaine live mosusu asika soki Nzambe akopermettre biso lisusu tokutana. Oui, je pense et je crois à mon Dieu. Nayebi ke tokokutana lisusu na mikolo mosusu mpona kosolola makambo mosusu. Là déjà, je vous dis bye bye. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Ekomelaki TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Alanda yo abunga nzela azali te yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te nakolanda kaka nzela na yo Yesu nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongola nga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Natie liboso na yo banzela mibale kufa mibongo kasi lobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te pour l'éternel. Nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongola nga na maboko ya baini nanga.
okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. Tais-toi les mon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali po ete nalia natondisa malesa. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali misungi nanga, misungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nakabela yoki bolengi na ngai nakabela yoki bolenge na ngai tala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo etesevaka te